Gars, voilà. Silence m'a cassé boy. Après mort, il y a Kester. Silence pensa donc. Victor et là ici, nous avons eu au Canada. Parce que quand nous à Paris, moi j'étais à Paris pour les études. Moi j'ai fait les études de musicologie. Donc l'herbe étude de Sili. Oui, bon, maintenant je descends au pays pour Nala Kisamusala Wana, Meloman ou Yobalingara Biso. Yango no moyen yaki, toujours travailler, tu dis si single en fait si boye bien. Et on a bien que nous paye bon moment, nous paye pour single ou un single vidéo. Voilà. Fondé cartouche. Public Ngo Yeba, Beba na Congo partout dans le monde entier, Liba Yeba. Depuis au fonda orchestre, il y a Emenea. Et ça, il y a combien d'années? L'orchestre était créé en 1982. 82, première sortie d'édition dans le studio Maman Ngeli. Ils allaient qui le 24 décembre 82. Mais tu as dit que les calciones ont fondé l'orchestre, c'est qui wapi? L'orchestre, les calciones ont ngai nazaki na orchestre na na Matadi, orchestre Brise tous les best boys. Ti lelo orchestre wana ezali. Alors papa wemba ikobeta na Matadi amoni ngai kuna orchestre na biso betaki en revenu radio pour vivre la musique. Aïsi ngai mais petit yo faut ya na kin. Wa obeta na vivre la musique. Tant na na kin na obeta na vivre la musique. Nazo vana na lemba. Un jour comme ça na répétition na lemba wana venini. Bypass. Ok. Con riche. Quand on a dit la maillade, alimentation maillade. Ah oui, je connais. Voilà. Alors, un jour comme ça, dans la répétition, papa m'a tourné. M'a petit non, justement, petit caisse, à Bengue maintenant. Petit caisse. Petit azovana petit nango azovana lemba. Là qui ça y est répertoire, il y a mouvement. Pour mener un chef de chantre. Alors comme ça, tout Koba. Le même jour, on a tout Zomaki. Taxi, on a mené à qui et pas il y a grand frère. Mais pour y aller, on n'est pas grand frère. Donc comme on a parlé de projet, on a dit que Dami Badi. Ti Hermoko, l'objet surtout qui répète. Ils avaient chaque mercredi répétition. Le jour où sous. On a bandé répété. Na Miguel vis-à-vis wana ezali na sima place mo babenga Miguel vis-à-vis na sima la commune nini na matonge kaka la matonge OK la répétition monsieur ezali na molokai pour na déchiffrer mais soki komi ya public na Miguel ti tant tout temps bola nani atu comment ozala na ye tout le temps azoyebisa nga sikoyo ke biso de ça la mouvement na biso biso voto ça la mouvement na biso l'air wana na vivre la musique abagi na ba chanter ba ndindo ba espérant jengaka ba bipoli ba debaba ba fafa de molokai ba bazali ba chanter est-ce que ba dindo wana otangi bazalaka kaka pona debaba kufa non debaba kufa ndindo kufa oh là là espérant que jenga kufa bipoli pe kufa et aller ensemble dans master je comprends. Donc, bête la biso na solo mo bimbande les qui pour public elinge yeba. Omonique orchestre les sons kozanga mutunet emene ya izo sa biso passe makasi. Ouais. Tozo ka vraiment passe ko bête la biso na alors, si ko yo emene aje bisanga ga fudo sala ga mouvement na biso. Fudo sala ga mouvement na biso. Époque mo sala mi vague mo sali ke orchestre sali mo bubu ekoti. Langa star salami Emenea akende na langa star akomi kuna na maki bakende maki soki côté ya zali mbanzangu côté mo wana province na Congo Satan les na Bazaï après Emenea baso yokana bien te na ifo Emenea basali peut sortir mais avant sortir Emenea longo mais na sport ya publicité ya ba Croix Rouge baye on a pu mener azali il pas là tenu wa ti amonika radio azongi lisusu vive la musique parce que batabi ba vous fâcher ma bé ba bien sacré ba bien durement ba bien wana ba master papa ba bande ko fâcher quoi
fâché pour mener à l'ongwe petit wana faut pas l'ongwe azalaka basali tout azongi mais bazwi lisusu leki emene ya joli mobila bakoma osala concurrence moko boye na ndenge ya skit soki nzembo emene ayemba koma babiono totika nano tomeka nano peti wana oyo tomeka nano peti te emene atali bavie sacré kaka bitu wana akendeki rouge funga bitu wana rouge te emene amonike non ekomi neti koleka abisinga mwana mai to déclenché kaka bon jour mosusu na ndako epo emene alero wana azovanda na bandalungu wana parcelle aofutela na parcelle ya baamazon mwasi ya papa wana oui afutelaka kuna mais jour wana tomoni kaka ke non ifo tolongwala bipolisi ko ayaki kotala biso ntango akomi wana akuti biso tu tovandi batofla basafro bamaster tu bavanda oyo namoni eza bafere nini yango pinos ayebisi ozomona yango te eza mouvement biso tosali mouvement na biso bipolité bazalaki un peu bruyant comme ça abindongo ake na télévision a rapidité na télé émission ezalaki ya vie lukezo ake koloba kunake non biso tolongwe tosali okese na biso boye yango bombe plate victor eleso mbala moko emenya lokwa aza kofuta pa bamazor ifo tolongwa wana parce que ekomi grave kima tokenda na même jour la soir papemba ya na bato na ye ya bajudoka bageda toza lisusu tokenda lipoli alobi ndenge toza boye emeni alobi tokende wapi sikoyo déjà amazon abengani bino ye ayebi te ye azali mpona na libala epai papa biso mo tomoni kaka ndako na bango bakoyela biso tomikimeli avant toke pa bipoli alobi biso eza na ndako pokoni eza te toke pa bipoli parcelle monene mare na bango mpe alobi oyo bana ayambi biso ali mare moko très cool mpe asona mama tobandimaki grande sœur ya bipoli asombeli biso sac ya loso carton makayabu bavie mosusu vie Pierre Singa oyo azalaki premier ministre mwana na ye Blaise azalaki mpe pure petit na biso ye batie biso barenfort maki ebandi moni Victor Eleso esalama bandi ti barépétition ebandi kambo mpe ebandi ocomprendre. Merci Fondé. Regardez toujours même équipe au Kester Atikaka. Voilà les 12 apôtres, Bamsouba Koufa, mais tous en vieux Safro, à Londres. Il y a pour le 6e anniversaire. Mais Bamas Moussouba sauté, Petit Prince en comme pasteur, Pinos Azali, Macolin comme pasteur. Voilà, chanteur. Chanteur. Qui après, mais il y a Kalawana, Malem Méchant, Azali, à Paris, Tofla Koufa, Mongolais soliste Azali, 8 kilos Azali, avec Janet Jackson aux États-Unis, Pacho Star, il y a Drum, batteur Azali. Puis Ekoko Mbonda, Azali, en Suisse, en tout cas, papa Kakesh, tu nous as aimé parce que le magazine a besoin il y a vraiment histoire, il y a Emenia. Donc, tout le monde sous ces abonnés. 6 ans après, il y a l'Iwa, il y a Kester Emenia. Orchestre, ça que je voulais dire. Orchestre, comme Kitoko. Tout ça, ce qu'on a top. Tout ça, on a top. C'est quelqu'un qui a tout travaillé, Mingi, tout l'initiative de disque. Pour le public, il faut comprendre. Il faut comprendre que pour les Kakuna, Victoria est belé. Nous avons précisé que Victoria Eleison, ils allaient moko. Parce que moi, je suis parmi les 12 apôtres. Tout ça, c'est interprète. Parce que Emene avant Koufa Nobaki,
le bateau nous jouons quand mais pas interprète baza autorisé à vous mettre dans bango ne ba betaka bazo rapidement quelque chose na bango baso mata kwa na ba dame la fierté les Victoria LA sont des alliés au na zokam Dream Team Dream Band toujours de King Kester. Moi je suis le fondé, je suis un chef spirituel sur le monikuna monsieur le caméraman le monikuna tu peux filmer aussi. Ok. Mais il a 6e anniversaire depuis et mon papa est venu à Tikabiso. Vous avez préparé un bien. Vous préparé en gros avec le manager international Carl Lewis Kinzumba Kokila, l'impresario du groupe. Il a ajouté la Nengue, il a proposé de se trouver dans la Temba. Donc, toujours ça, tu peux présenter en marché Temba, on a Kiwi. Ah, d'accord. Ça, Fondé, là, il y a une relation avec la famille à défunt. Très belle question. Donc, relation, tout ça très bien. Mais il a rappelé la mamie, donc il y a en relation. Tout le monde a cahier. Et puis, tout le monde qui est dernièrement, tout le monde qui est payé, on a le big manager international, le colonel Carl Lewis Kinzumba qui je salue. Tout solo là qui n'a pas Maria Mami wana, tout lingi, tout ça la musée. Musée pour présenter Babilamba ou les King. Azaï que là, dans l'Olympia, dans le Zénith, dans le concert de Bélé, dans le blouson, dans le Kéwa, dans le Koto, dans le Koko. Pour représenter en gros, ça la musée, comme ça, bateau en Oya, dans la micro, il faut 200 francs, dans le micro, il 500 francs pour. À la fin de l'année, il y a chaque année, on va aider les difficultés. Non, précisément pour la jolie Moubiala, comment tu as été non, jolie Moubiala, Zali 12 apôtres. La relation est très bien, tu as un problème. Mais normalement, qu'est-ce qu'il fallait qu'il n'y ait pas joli Moubiala parce qu'il est peu. Non. Qu'est-ce qu'ils ont la belle, les fleurs sont quittées. Quand on explique que l'orchestre est Salamaki, et Salamaki, l'orchestre est tout le monde va salir biologie, va salir l'orchestre. Mais de toute façon, le petit frère aussi était avec nous quand nous avions créé le mouvement. Auparavant, toujours. Mais il y a comment qu'il est de Sambela, comment il est mais il est le bienvenu. S'il revient dans le groupe, il peut réintégrer le groupe, il n'y a pas de souci. La porte est grandement ouverte pour tout le monde. Fondé Cartouche. Oui. Est-ce que Kokiko Lobelabiso souvenir ni yango ya o e marka yo na King Kester? Souvenir les belé. Oko tangela biso ba souvenir wana parce que tous en a pona koyeba. Bana ki ba yeba vraiment. Souvenir net kindara na Japon. Qui obeta na Japon. Comme na Japon kuna. Les Japonais, pour nous, ils ont contrat avec les camarades de Takako, Araisan. Comme au Japon, il y a ici Bango. Beaucoup de musiciens, ils ont beaucoup de monde. Les musiciens, ils font. Ils sont King, ils ont la forme dans Mazantom. Tant que Zongi, on a petit guitare, là, fait les bandes, ils ont mis la guitare à Sika, ils ont mis la guitare, ils ont réglé. Et maintenant, ils ont beaucoup de danger, ils ont la guitare à Sika. On va essayer. Ils ont foutu biso, toujours bon. On a foutu biso. On va japonais, on a producteur. On a foutu biso, on a foutu biso. Et maintenant, on a matin dans la chambre de la PC enveloppe. On est né dans mon kebo. Oh, on est dans le lingala. Tu fous tes musiciens nyonso. Oh, yo pona yo. La petite canarate orchestre, petit le tout la soliste. C'est oh, viens pour la béguerre. Viens, foutu c'est pour master na yo. Ya ipsaki bango. C'est le PC. Bon, on a émené à Kosomba griffe.
na mbongo nyonso ya mwana bapréféré kesa bimelinga na chambre mokortana mouvement oyo tosalango mpona bayuma oyo babie na japon basoulare afâché ezali bien na kati avion tozokruze te bokangami bakanda na kati avion tozokruze donc on passe vraiment un bon moment grave tozako bagare te komba pena discussion ya danger mais soaza mokortana komana oyo bafere wana ezali bien te oyo kose comporte ndenge wana te donc motu wana ayibisi kasouvenir eza ok Fondé mon album il y a maxi single les ans à combien de titres dans sa vidéo dans sa vidéo tobimisi déjà single wana ya vidéo mais bozo tu as noté ekobanga te Fondé ezolekaka te donc nde eza botoko donc wana masolo wana yo ebika wana yango ekobeta pendant 2 mois na mars awa album na mars tozobandaki deja kosala mais tolingaki tobimisa nano wana po danse wana video tozali kobanga ke bato mosusu bayiba yango po eza danse moko mystique yango mpe ngana tuna bobimisi yango avant trop pourquoi bobimisi yango avant mpona bamiyibi poso bobimisi kiwanzela bayibi bobimisi cakulibonda bayibi même bandombolo wana bato babimisa mpona kaka bato nyonso bakobobina yango soki ozoyeba susu créateur ya movidombolo mpe ezaka ya bino mpe ya biso te mais ezali exemple napesi yo mpona ndenge bacongolais bakomaka so bamoni bango bazwi ekomi ya bango babali mpe discussion na tembe yango wana biso tobimisi yango avant mpo bato bayebaka video eza ya Victoria Leso mais boza mpe na batourne na kini mpe na déjà tozoprépare concert ya Matadi na hôtel Ledia nasolaki na mama Jocelyne ayebisaki ngai luka date kaka biso tozozela maintenant botie date te parce que bana kini baza kuma motema moto baza besoin bavivre lisusu voilà mais quand même soki olingi omona biso tobetaka awa place toza awa chez mama Malanga sœur moko akonaki yaki bosi moko arozona tobetaka awa chaque dimanche mercredi torepetaka na chez Okitol vendredi tobetaka na beau marché papa Fonda cartouche il faut ebisa biso précisément l'heure bobeta mercredi bobetaka wapi parce que TV eza réalité donc bana qu'il faut bazwa information moko oyo ezaki non l'heure abiki babetaka place boye na commune boye na avenue boye mercredi tobetaka tosalaka répétition mais ezalaka lokola concert mpe bato bayaka ebele na Okitol wana ezali na rond-point ya Kimpwanza na kala ezalaka M16 place dimanche chaque dimanche tobetaka awa na rue Okitundu numéro 14 chez maman Bijou Malala awa place tozali omona place kitoko tobetaka awa yindaka ok okoki kolancer bamessage de vœux na yo opesa bavie na kopesa na bana Matadi nyonso bana ya Boma nyonso bana ya Mwanda bana ya Kinshasa bana ya Kikwit bana ya baprovince nyonso Kisangani Lubumbashi nga navanda mpe na Lubumbashi okenda tourne na Victoria bamaster na ngai Arijana le grand libanais na femme na ye Élysée Mboma semeki na biso Bijou Mboma apeti na ngai HP Junior Nkosi eti na ngai Migo eti na ngai ambassadeur eti Fredo Forgeron Tata Mapasa bapeti Claude Makiese Kokobiko Kijason Papi les autres moto mosusu bapeti Sekena Joe le big manager bapeti ebele bazali Clam Franchi Padjari ya Tembo bamaster mosusu bana na ngai Petit Orly Miss Corinne Petit Ryan Octavio Toriano na Petit John de Baltimore et Miss Alima Mombele. Ok,
Merci. Nabino, staff Noso, Mela, Tatiana, Toms, Rigen, Enoch. Tous à l'ensemble, de toute façon, nous en avons partout, à concert, tout, à tourner. Nous avons toujours préparé le voyage, il y a pour tout le reportage et un mouvement. Pour prouver que les Victoria et les Sons, ils ont un grand groupe. Grand groupe. Leader. C'est peu Ok, fondé, tu as mis un magazine. I am the number one in the world. Indeed. I am the number one in the world. Indeed. Yes. Ouais, ça c'est l'ambiance. Fondé, on va pas le pendant là, tu m'as classe. Foye bisabiso Kebana yo. Les foye bisabiso ko toyeba. Alors il faut présenter biso. On a dit ma classe. En commençant par le chapeau. Parce que Bani on a moto. Chapeau oyo. Il y a un chapeau boss à londonien. Veste oyo ils allaient one bouton. Vous demandez one front. Pour les femmes. Dans la street. Le soir Rex. C'est du Yuji à mon moto, attention. Faut sentir. Yuji à mon moto. Montre Oyo. Patek Philippe. Vois bien. Squelette. Patek Philippe. Squelette. Vous avez un bilot de sonding. Fondé à Léli. Nazani Maloba. On appelle si prix au Kangan. Fondé aux gens, on a droit à présenter une chanson parce que. On a eu c'est du Yuji à mon moto. Pour un bouton. Chaussée, il y a Kistongrad, il y a Church. Il y a la manchette, manakite. Fabriqué sur commande. Il y a la bracelet. Comment, mais tu peux voir, c'est Gucci, tu vois. Nous t'avons baillé la montre. T'as la montre. On a corbeau salade. T'as la montre. Joue bien. T'as la marque. Commis les colos. Commis Patek Philippe. Tu as payé prix. Ah, ouais, on fondez moi à capella pour la mission. Moi dans sa vidéo, moi expliquer. Pas c'est pela te fondé. Pas c'est pela. Non to kanya on te tango yo beta pas. Faut meka. Bolanda yo yaka. Fidèle ça comme Bolanda carré ça. Mais si vous le faites, vous ça la bohème, vous l'avez sur le quai. Voilà.